Akota scanner, il faut héritier Watanabe kaka. Pourquoi peut-on lingaka kokotsa mo ba polémique mo bebisika ba polémique ezate? Hein? Pourquoi? Boye boke pas faire rigola, te faire rigola pas ça mbongo en dehors à part héritier Watanabe, faire rigola pas ça mbongo. Pour ni bosengi peut faire rigola te kasi. Pour ni bosengi ba babindo mbete, ba jidete ba ute pa wera. Hein? Bosengi batu o bauta batu mususu bauta pangia mate pour la nini bino bozo senga kaka héritier Watanabe po enda sungaka batu donc héritier za na batu mususu ya kosunga te. Henri Kamboma aza na famille na ye. Henri Kamboma aza plutôt moko ya ba travailleur ya wer en santé o eza ke lelo soka beli bozo charge no so bola etsa de la forêt aza na charge na ye aza na bana de la forêt aza na famille de la forêt azo travailler lelo durement pour na bana na ye pour na venir ya mwasi na bana na ye lobby azo travailler pour na bat ba ko senga ye ba ko lelela kaeta le moment o ndeko na biso Henri Kamboma papa na biso oncle na biso yaya nyoso na biso azo bela il faut nde to kende mbangu na ba prière parce que n'est pas trop tard ou ranson akoki ko pesa akoki ko aider financièrement la landi audio petite sœur na lobby que non eza spirituel mais tant boyebi déjà que eza spirituel qu'est-ce que vous devez faire bon kende mbangu na hôpital na plutôt na église bon luka basali na nzambe na ndenge bosolo hein ce qui peut Henri Kamboma yemoko azana nous na souffle azolo bananu akoki yemoko peut déjà ko banda ba prière eza tardé hein babi une minute avant la mort c'est toujours la vie ata zo bela menzamba zuye mungongo te azolo bananu il faut prier tant to poussa na pembeni ya ba musicien. Est-ce que tu as un entourage au biso to linga ko korto et bino bozolo ba ke eza spirituel bon eza spirituel soko monique ozalaki na état de prière te tant autant muso zaki na musaper ozaki na makaso banda ko sambela te mais lelo za na mbete hôpital tant muso nzamba pesi opé temps o lukaye kende luka nzambe wana yende muto azande yende aza le grand maître yende aza le médecin par excellence o akokozula akokozwa solution vite fait pour na kana yo donc bambongo nyoso wera a osala il faut kaka sungela rango batu pourquoi bosengi faire rigola te kasi parce que yepa uta na wenge musique à maison mère pourquoi boleleli Fabregas te pourquoi boleleli pe bakoko pe ya wera sote lokwa babina filet ozomona babimi lelo pona nini bosengi batu mususu te bokeka bosengi héritier Watanabe est-ce que mbongo héritier Watanabe asalaka ezaka pona kosungaka batu ou héritier Watanabe azana makambo belé pe osela mbongo surtout que toyebi ça fait un bon moment abimi cité album sur le marché donc n'évitez moyen azo se produire vraiment te toyebi ta ozwa mbongo wapi tant musuye pe kosenga ke akende so pa ba relation na ye asenga tala mbongo place ezo uta mbongo ezo sunga mutu na pasi botala bisike ko uta est-ce que héritier Watanabe a obimisa mbongo na poche na ye po apesa est-ce que yé pas kokende te pas songolo moi pa kala boye tombo sunga nganga pe na sunga mutu et comme chaîne moulayi moto na mbete hôpital ezaka important te côté bazwa bazwa est-ce que Henri Kamboma n'a pas la famille Henri Kamboma n'a pas deux enfants. Bienvenue chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, l'architecte par excellence de votre peau. Nous montons en dimension au travail de définition pour la ligne cosmétique originale de votre produit beauté de Grâce Cosmétique Paris. Nous vous proposons la nouvelle collection automne-hiver de groupe A, B, C. Et contactez-nous au 06 23 22 73. Vous trouverez tous les produits beauté et la nouvelle collection automne-hiver. Grâce Beauté Cosmétique Paris, l'architecte de votre peau. Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Silier agence Coliko fret aérienne et maritime spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier il suffit ozala na adresse ozala na France to na mboka nyonso ya Europe ozala na Canada les États-Unis en Amérique du Sud, aux ala na Russie, Asie. Il suffit aux ala na adresse, bakoya ko tombo la colline yo bango moko. Ata ezali ya mukie moins d'un kilo, bakoya ko tombo la.
Pour n'abaye banson bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance, 93 420 Villepinte. Contactez Colicot au plus 33 7 600 54 880. Agence Colicot, le sérieux dans les affaires. Glodidia Siga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Pour mettre fin à toute votre tracasserie de fret, de transfert de fonds et vente de ressources minérales. Oh yes, Pato Agassi Mineral Limited, PTMD Limited, vous amène une solution sans précédent. Oh yes. À partir de notre complexe commercial, basé sur First Floor de Movement House, Ajax-Walk, Hertford Road, Barking, London IG11, 8DY. Moana Congo, ou à Londres. Au coquille qu'on transférait Mbongo le même jour. Plus rapidement aussi, au coquille qu'on tient dans lettre. Petit colis, grand colis, voiture, camion, conteneur, n'a pas matériel de construction, ou yabi bende, ou babengi bende à l'olengue sur de toutes formes, y compris babi low cost, frigo congélateur, nos solingi et coquille coquine. Ça c'est vrai. Expédition Nabiso. Et ça à tous les niveaux. Oh yes. Fret aérien, fret maritime. Avec online facility, yoka bien. Okoye bandenge biloko na yo zali kokende jours et nuits okolande lango online. Yes. O ezali solution. Okozela lisusu nini. Yo client ozali ko souffrir botu moi. Ba nyokola yo na ba agence ya mike moto zikisi bango. Oui, nous sommes à votre disposition. De lundi à vendredi, de 9h à 17h. Oye, on conçoit facilement. Comme référence, A406, sortie à Barking, aux gauche nayo et comme na Yellow Storage. Ou en référence monnaie. Tous allez juste na Simana Yango. Ou soit, na station à Barking, na Kwe Oya Nandos. Na quoi oya nando sino ko somo na wana okozwa bis nyonso moni ni kolon okiti na 3e ou 4e arrêt c'est la volonté na yo okomina siko okozwa solution na makambo na yo nyonso mona Kongo yango oyo. Bonjour, bonsoir fidèles de Lengia Congo, bienvenue en fait dans votre émission qui est présentée par la vôtre Audrey Luzolo, la battante, la 3 fois sucrée. Hein. Avant toute chose, je remercie le bon Dieu et je salue aussi Tracy Mbelenga Pro, également à Glody Diasuka la mignonne et ainsi qu'à toute la famille Mbelenga. Je salue aussi mon pasteur Joël Makoba, Georges Kunwani, Bango vraiment Batika na ma prière. Merci vraiment mes pasteurs. Un grand coucou à ma maman chérie que j'aime beaucoup. En tout cas, maman Nalela au fort. Hein? Donc, merci beaucoup à Prince Mawala. Hein? Prince Mawala. Nzambe ya Bové quoi. Donc, Babi Narata Bové wana. Boluke Nara vraiment Prince Mawala. Donc, voilà. Merci à toi aussi, Prince Mayala. Pourquoi pas Chico Mawatu. Et puis à toutes les personnes. Oh, vraiment, va prêter une oreille. Rolanda analyse les lois a vraiment comme mission té et ça juste analyse on a ça par rapport à makambo bisonos to moni internet il y a moko azalaka pe alanga nzembo mais atika azalaka vraiment proche il y a Weranson le roi de la forêt et zabongo na Henri Kamboma batebele baebi aza souffrant aza hôpital azobela il est sérieusement malade tolandi ba émission baninga mususu basali à propos ya
ya moko na biso Henri Kamboma. Donc lelo na ye un peu ko analyser par rapport à makambo oyo ezo komela ye et puis par rapport à makambo eza vraiment ezo tourner tout autour ya société na biso ba tourner bazoloba petite sœur même à intervenir à sali voice mo biso tout oyokaki en tout cas et sali biso pasi comment na ba artère na biso bazobela bazokufa ezo sala vraiment pasi c'est le temps to meka un peu kolobelango to solo là to meka un peu ko éclaircir peu certaines choses pourtant muso ba tumso ba comprendre répéter donc faut remeka rappeler mo ko le na micro kolobaka si faut si à dire il faut to lobaka puisque tozo déplorer ba maramusu sur les réseaux sociaux na biso. Déjà, je signale à toutes les personnes que Henri Kamboma, oui, il était un de proches il y a Werason. Donc tongai un peu tôt moi en tout cas le point sur les i par rapport à Makambo comme Henri Kamboma. Il faut comprendre que Henri Kamboma était l'un de proches il y a il était parce que bazala vraiment sous des bazala quitté Azaki un de proches il y a Werason. À soutenir Werason à un certain moment Werason vraiment Azaki n'a pas ça soutien Azaki vraiment n'a pas ça d'encouragement à Batou. Il était là avec Ngama Makanda Werason. Mais il faut comprendre pourquoi Hermo Maramsous Tolobaka est important en fait na ba réseaux sociaux les karaté parce que Batou Baroyo Kabiso Batou Bolanda biso que non et so pesa biso luxionnaire ko n'importe quoi. Henri Kamboma aza la famille na ye. Henri Kamboma aza plutôt moko ba travailleur ya Werason te. O ezake lelo soka beli bozo charge no sobola eta de la forêt aza na charge na ye aza na bana de la forêt aza na famille de la forêt azo travailler lelo durement pour na bana na ye pour na venir ya mwasi na bana na ye lobby azo travailler pour na batba ko senga ye ba ko lelela kaeta le moment o ndeko na biso Henri Kamboma papa na biso oncle na biso yaya nyoso na biso azo bela il faut to kende mbangu na ba prière parce que n'est pas trop tard Werason akoki ko pesa akoki ko aider financièrement la lundi audio petite sœur on a lobby que non eza spirituel mais tant vous boyebi déjà que eza spirituel qu'est-ce que vous devez faire bon que nembangu na hôpital na plutôt na église boluka basali na nzambe na ndenge ya bosolo soki pe Henri Kamboma yemoko azana nous na souffle azolo bananu akoki yemoko pe déjà ko banda ba prière eza tardé Babi, 1 minute avant la mort, c'est toujours la vie. Atazo bela, menzamba zuye mungongo te, azolo bananu. Il faut prier. Tant que tu pousses à la rapembe, il y a des musiciens. Est-ce que tu as un entourage au biso tolinga kokorto et bino bozolo ba ke eza spirituel. Bon, eza spirituel. Soro monique ozalaki na état de prière, tant autant musozaki na nous saper, ozaki na makaso bandai ko sambela te. Mais lelo za na mbete hôpital, tant musu nzamba pesi opetan, o lukaye, kende luka nzambe wana, yende muto azande, yende aza le grand maître, yende aza le médecin par excellence, o akoko zula, akoko zwa solution vite fait pour na kana yo. Lelo bokomi ko senga héritier Watanabe. Imaginez dans bozo pesa. Imaginez bozo pesa. Yo babitan oza makasi, il faut ko sala bunda pona vie na yo. Bunda pona vie na telema bunda okoma lobby mondial te. Na era pass auto sala ka pona lobby to ebi lobby na biso te. Nzoto o eza na ba difficulté belé, nzoto eza na ba problème ebelé. Nzoto eza lokwa mutuka ekoyaka nango na pan ekoyaka nango ezwaka nango pan air nyonso elingi. Donc to entretenir nango kaka parce que on n'a pas le choix. Mais eza na ba caprice moko nzoto to ebi lobby te. Mais tant ozana makasi travailler pour que lobby tant ozwa passe o lelela batuté. Qui vous dit que bambongo nyonso to liaka tant tozaka maladi to bambongo nyonso to sengaka ezaka bambongo malamu. Lobby tant mundamina okufa ekomi ote est-ce que ça par exemple est-ce que ça poto senga ki telle personne te yango mutu na biso lelo akufi boko tambola peta mso ba sabino bolia ki mbongo mo mabien te obi culpabilité bo tikala nango non. Lelo toyebi kende na biso Henri Kamboma tozana pasi abeli mais epesa pe bato musu mayele ete ya bato mususu botika Werason kimia Werason azana famille Werason azana bana Werason soka koki ko aider Henri Kamboma oui bien sûr étant que frère na e bazala ki na e mais ce n'est pas une obligation il a aussi de gens tout autour de lui oh il faut aider bazo zelapé moi 10 francs na part na e il a une grande famille oh il faut entretenir non seulement
famille la famille aussi de sa femme est là. Famille a travailler en eba baza on a peut batala non ndeko na biso songolo ndeko na biso mpakala asala pas wer en son. Donc bazo c'est la pétom sous moi 10 fois zo tapa ndeko na bango puisque babi ke wer en son afuta kae. Il a toutes ces personnes qui entourent wer en son wana o basala pas wer en son. Ils n'ont pas besoin ya nini ya moi bambongo wana. Donc bambongo nyoso wer a osala il faut kaka sungela rango batu. Pourquoi bosengi faire rigola te kasi parce que yepa uta na wenge musique à maison mère. Pourquoi boleleli fabrigaste? Pourquoi boleleli pe bakoko pe ya wer en son te lokwa babina filette ozo mona babimi lelo. Pona nini bosengi batu mususu te bokeka bosengi héritier Watanabe. Est-ce que mbongo héritier Watanabe asalaka ezaka pona kosungaka batu ou héritier Watanabe azana marambe belé pe osela mbongo surtout que toi ça fait un bon moment abimi cité album sur le marché donc n'ébite moyen azo se produire vraiment te toi bita ozo mbongo wapi tant souye pe kosenga ke akende so pas ba relation na e asenga tala mbongo place ezo uta mbongo ezo sunga mutu na pasi botala bisike ko uta est-ce que héritier Watanabe a obimisa mbongo na poche na ye po apesa. Est-ce que yé pas kokende te pas songolo moi pa kalaboye tombo sunga nganga pena sunga mutu et comme chaîne moulayi moto na mbete hôpital ezaka important te côté bazwa bazwa est-ce que Henri Kamboma n'a pas la famille, Henri Kamboma n'a pas deux enfants? Vraiment pour à côté scanner il faut héritier Watanabe kaka. Pourquoi peut-on lingaka kokotsa mo ba polémique mo bebisika ba polémique ezate hein? Pourquoi boye boke pas faire rigola te faire rigola pas ça mbongo en dehors à part héritier Watanabe faire rigola pas ça mbongo pour nani bosengi pe faire rigola te kasi pour nani bosengi babi ndombe te ba jide te ba ute pa wera hein bosengi batu o ba uta batu mususu ba uta pangia mate pour nani bino bozo senga kaka héritier Watanabe po enda sunga ka batu donc héritier za na batu mususu ya kosunga te. Beauté. Suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot, nouvelle technologie pour vos mariages, entrée, gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengi à Congo TV. Subscribe Elengi à Congo. Na Elengi à Congo TV. Toko diembe la biso tu. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. Elengi à Congo, Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, Kata. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandol, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Elengi à Congo, Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne. Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, Kata. Na batu bazofinga journaliste o alekisaki message wana non yaza journaliste ye osala musala na ye tout comme moi ngape na ye nazosala pe musala nanga il ne pas tard nzambe na biso tant ki azala na biso partout aux alara tobele la kae bambongo msusu to senga kana ba era maladie. Moi mon père a souffert avant kufa abela pe makasi étant de filles que nous sommes to s'engager qui to telema qui on s'est battu comme des hommes na ndenge pe ya logique hein
na tokende na pe na ndenga logique tokende pe na bisenga sengata na ndenga logique on a aidé notre papa tinzamba linga kité azu motema na on est à l'aise on est tranquille to kwakize na biso muto te côté parce que tanga zaki na hôpital ya kimbongo songolo aya kimbongo mpakala ta msu songolo na mutalieye to msu mpakala na mutalieye non totikala na culpabilité te to bi kensambe mutabenga ki point barre ko senga pourquoi Arika mboma toyebi biso no sazaki saper munene alingai makambo bilamba yango papa mba bitango za makasi est-ce que bomba kité est-ce que bomba kité nini oyo salaki pona o assurer ta msu vieillesse na yo ou bien na ba moment o boye okende okimi mwa mbangu na banque obimisi mwa 10 francs mwa 20 francs. Non, toti kababiloko wana ke we ranson boye na boye we ranson soka ko aider ezapona kimute mamala mune azalaka nango ce n'est pas une obligation ezeloko ko médiatiser te azalaka azaki artiste ya mboka na biso o biso tout oyebi azaki na orchestre na ye bien que na ebité soka ezalaka ka ou pas wana peut-être na ebité Tracy Mbelenga ponde mutayeba mo makambo wana trop na Glody Diasuka la million bango ba ko aider biso vraiment soka ezalaka kaka ou bien ekufa azalaki na orchestre na ye azalaki na société na ye compagnie na ye o ezake soka za na posa mbongo akoki kokende kozwa pe wana akoki pe ko benga bato o pe ya liesa kata mazaka nzoto makasi biso sobi kazalaka na ye saper alingaka makambo elamba siko na mbeto hôpital elamba eza wapi lelo bokomi ko accuser we ranson ça fait très mal. Ça fait très mal comme on a papa na biso azana etawana. Ça fait très mal mais de fois il faut to conscientiser rapé bato. Faut to la musaka pe ba congolais. Ba o balingi ko salate, ba o balingi kaka pesanga ikabelanga sombelanga. Non, c'est pas gentil. Et puis ton mutu wana akopesa te abimi mutu mabe. Non, tant yo zaki makasi osala kinini. Tant yo zaki makasi ba opportunité belé pesa mela on a vie. Osala nini? Est-ce que bombaki? Hein? Est-ce que Ouassira qui a venir na yo à lobby le laza akoko sengata na l'état congolais pe sungai parce que azaki artiste munene ya mboka na biso akokai ko senga akoki pe ko senga na l'état na biso congolaise ba sungai l'état congolaise na biso pe ko sungai ezaka we ranson te ezaka héritier Watanabe te ezaka songolo mpakala te l'état na biso pe ko sungai bo senga l'état na biso wana kutu je dirais que les ambongo mota musu ya malamu kebo kenda ko sengaka batu wana place bazozo mbongo j'insiste boyebite est-ce que bambongo wana esala basala ngo musala nini boyebite non ce n'est pas gentil botika ko finga journaliste asali d'abord musala na ye botika ko luka ba place bo luka ba tout moko bo accuser inutilement que weraza motema mabe aboy ko sunga mutu na ye boy na boy wera une famille une très grande famille oh il faut prendre soin na bango. Également héritier Watanabe il a une famille où il faut prendre soin na bango donc bazaka wana te uniquement pona asunga ka batu je sais moi quoi non ndenge zawana weranson ayoki message héritier Watanabe pe également goga totori na tembe ayoki message mais botika parfois ko créer ba rancune et si kezate botika parfois ko tchaka batu na mutu eloko moko boye pourtant bozo ya ko senga héritier Watanabe il faut demander dans les calmes mais bon on a besoin nango bosengi wata papa sunga biso pona difficulté toza nango et non parce que bozo senga wata ke no football ba ke we ranson nango kutu atikié we ranson nango kutu bon non c'est pas gentil c'est pas comme ça qu'on doit faire les choses il faut tout ça la marambo bien j'espère qu'on a blessé mon touté j'espère que na lobby peut m'abêter en fait eza et le comment oh et sali biso passe nouvellement oh tozu vraiment avec joieté oh vraiment tozu avec beaucoup de tristesse et de ranger biso comme on a ndeko na biso azaki en bonne santé le lobby lelo a commis maladie donc ça fait très mal aussi au cœur mais eza justement conseil moro boye le bobo passer à lobby zéro fainéant opération zéro fainéant ba jeune na biso botelema azana ndeko azana poto ser atindi voice ozana poto bien que ozuna no mukanda te bien sûr mais il faut pas tout médiatiser quand même
faut pas tout médiatiser. Il y a une manière au rose numéro à Weranson, au lobby na au sengi Weranson, na place boyara toujours au bimisa batuma ben na média na télé. Au koko benga hérité Watanabe, loko yebi ketotorina asungaka. Au koki ko benga e pas sungi, mais conseil gratuit non pe satan au mutaza na mbet hôpital to lingara bizwazu ate. To lingara bizwazu ate, pesanga na osomba kisi, kabelanga na salaboye parce que ndeko nanga zobela sunganga non tango za makasi bunda poto yebi lobité soka za na bana na osenga na bana wana basunga papa na bango parce que ba parents na biso bazara plus na besoin na biso na battant oyo battant passe nde bazara plus na ba besoin na biso balinga baye ba vraiment que babota. Et puis balinga ba vraiment que j'ai à koki komi le que j'ai une famille bakozwa en charge pas petit tolo et ça là bien. Et puis c'est le sous espoir et puis c'est le sous vie tant mutaza ambet hôpital zo ba ke batu baza ba kosunganga et puis ça espoir ya vie et puis ça makasi et kosunga eli sous azala na espoir à perdre espoir té à perdre peu foi té. En tout cas nazo clôturer Henri Kamboma, en tout cas, Henri Kamboma, ba bonne guérison, Nzamba Osunga, prostate silaka, bazula en solution, ba ko opérer yo et koleka bien, ba rein, ba soigner rango, tant que tozan Nzambe wana, crois à Dieu, et ça trop tardé. Tu as encore une vie, nan ou okufité, c'est le moment. Yako bondela yako benga Nzambe wana asunga yo akotika yo te. Merci na batutu balandi ngai. J'espère que le message est passé. Bon comprendre nga na mutu na kobe tapé libaku na kobe bapeli kamoro et sepeli sibinote. Bon excusez nga na ekaka juste parce que to mona question to lobité bozaka passe. C'est pourquoi même je dis entourage ya ba musicien na biso bolukaka boza entouré de job des hommes intelligents. Ba ba ko ganga te asali bo non na mambo bo il faut pena mutu moko boy aleki a lobby sagement à passer message pour ba comprendre. Tolinga tout le temps aux ala entouré na batumo temps mutu et sala c'est pas bien. Faut aux ala entouré na batumo mutu et salaka. Et Baksara en plus en tout cas. Merci Nabatutu, Naba fidèle Elenga Congo. Merci à Reform la douce bien ma grande sœur chérie. Bon séjour à Kinshasa. Osez parler qui n'a quoi. Donc faut être fier quoi. Voilà. La battante quoi. Donc merci. Merci beaucoup à Chikomawa Tuna Canada. Merci beaucoup à tous nos fidèles de l'Engia Congo. Bao bazo continuer à s'abonner. Waouh. Bon ça biso bien. En tout cas des gens à la bandit hein, joyeux Noël, la batutu, abonné la biso tout l'Engia Congo, fidèle l'Engia Congo et Prince Mawala, Nzamba Bové en tout cas non Zela code nanga et derrière la caméra ils qui Christian caméraman na biso ya Bogara kande na loba donc na bota snap quoi. Donc soki bomoni maman na ngande bomela soyi. Merci beaucoup en tout cas Bilili Kitoko za Christian. Merci beaucoup à ma maman que j'aime beaucoup. Merci pour nos conseils. Merci na batutu vraiment ba o bazo finganga. Merci beaucoup non CP na ben site na makasi beaucoup ba c'est juste une question d'éducation kande na lobaka. C'est vraiment une question d'éducation donc bo fingi ça na bino ba boti na bino quoi. Donc voilà, merci beaucoup à la prochaine, je vous dis bye. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Kata.